ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa marange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignos, Bamisala Kolanda, Irène Masiandoki TV. Oh maman bino la kabino kaka ba histoire vraie pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo Irène Masiandoki esa la vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esa la bien parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine c'est la proverbe 19-20 posunga yo nanga na suite ya vivi ke mokili eza na makambu ebele na bamouré nyonso o basutena kasite na biso Irène Masiandoki TV tozanga kate kopesa bino ba merci ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende moi sur mebla Vende ndako na verchache ezalaka yo Betty la patronne sponsor nanga ya mvando boni basango ya meta la brésilienne ya papa Jean-Si Bolanga na kati ya Londres bango kuna ça va merci na Béatrice Lokilo ya monsieur fils Lokilo na kati ya Londres bana Londres là to profiter tout souhaiter ba joyeux anniversaire na monsieur fils Lokilo ya Béa Lokilo couple tokos na kati ya Londres ena de plus bafitaka papa fils Lokilo nzamba lola asala obolamu ena de plus epesameli mutonyo sote to pesi nzambe merci pona kubatela monsieur fils Lokilo yango na lobina allemand alles good tsumuge bustak joyeux anniversaire mon papa chéri fils Lokilo voilà merci na bamouré zignon so bolanda kabiso partout zambalola asala bino bolamu tozo rappeler ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement louer chambre salon cuisine salle de bain topé des chambres salon cuisine salle de bain ko hésiter te benga biso na numéro ezo le kan écran na biso ozo sikano ya kitoko na prix ya bien na ba condition ya bien sécurité na yo ya kimia courant ya propre benga biso okozwa esika pona ko passer ba séjour non na Kinshasa ya kitoko tango zo kende pe Kinshasa bino ba diaspora ya boliaka kote nini balobi restaurant Super Aubergne ezawana pona bino bamouré na bamoureze balobi chaque samedi dimanche buffet africain kolia kitoko et pa mama Sylvie Mwanzaka restaurant Super Aubergne eza pona bino bokende Kinshasa bolia babiloko ya
bio ekosala bien adresse na yango tozotia logo na na bémission na biso nyonso ndenge kaka nazotia logo ya Fils Fashion balobi ba vrai chéri ba sous-vêtement ya propre bagani eza na boutique na biso Fils Fashion logo ya mwana adresse na eza wana ndeko nanga basinga loketo bamayaka ya or ya propre balobi biloko qualité eza wana bakotisi biloko ya kafu kende oko découvrir bagani biloko kitoko eza wana adresse eza kaka moko na Congo Kinshasa balobi auto ekiti na Kinshasa kota Fils Fashion okozala jamais dessus. Voilà, merci pour la patience et fidélité na bamouré na bamoureuse nyonso mama Irène ayaka boy na ye na tonga oyo na lisolo oyo na yebite yo kotala ngo na air nini eza juste pona koyebisa ba mama na ba papa libanda na Yesu Masia ezali kufa photos à la vraiment la vie de prière ya makasi. Pourquoi na lobi boye lisolo eza ndeko moko mwasi aza na Belgique mutapesi biso pona kolamusa peuple ya Nzambe abi mama Irène mokili eza mabe obetaki lisolo ya mwana mwasi mwa kende kosimba bisimba simba na ye na Congo na camarade ne bakendaki ba Chine tant basengi ba sacrifice alinga ko sacrifier mwana camarade ne Nzambe a protéger ki bango mama Irène Nzambe a protéger ba oya ye biso pe na Belgique toza na problème moko naza na moninga moko mobali na ye aza moto atanga makasi mama Irène nga naza marié mama ya bana 4 camarade wana moninga wana pasa pe na oya ye famille mais moninga na toza ba pire te mais to sola quand même très bien pe toza na problème te mama Irène mobali naza bato batanga mingi bazaka maele mobali ne akenda Kinshasa nga na yeba kité parce que moninga naza pe na pire camarade nanga te mais to solo la quand même mais chaque jour te mais to sola bien mama Irène mobali ne nzoka kenda Congo nga na yeba kati mobali akenda Congo ya tikalaka na Belgique awa na bana apo mobali ne ayaki kozonga tango mobali azoni mama Irène ayaki na biloko koteka mama wana ona zolo baza moninga abengi ngai ona pesio lisolo alobi na ngaza na bambisi biloko Afrique ya koteka mama Irène na kende pa ya mama na après musala na bia aso na sisi musala na koleka na leki na kei na moni bambisi et puis kangi bambisi yango bien akangaki on penza mo ebele mama Irène na so bambisi ya kokauka ya 120 € na ye nango na ndako nanga ba mourir na ba mourir bolanda lisolo eza mokuse boko comprendre pourquoi ebete le Pro Max moi so atika masolo na des fois zo betango parce que ngande mama abino ngande na betaka masolo solo na betaka aubergine te likona nango na lobaka Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga parce que mokili eza na makambo ebele ba mourir na ba mourir ba papa na ba mama Jérusalem bo partage ka masolo Yesu Masia akopambola bino parce que mokonzi na lola azozonga mokili eza ya kubeba mama Irène na kekuna na sombi mbisi nanga ya 120 € na na ngona ndako tango na komi na ndako na juste sachet na nga mbisi na tie na cuisine na bina pe mamuke bona lukela ngo solution ngi to sala kokanga kanga ko bongisa mama Irène papa uti musala ko tiabi oh solo ni nazoka na kati ya ndako na bisola ni na bisolo mabe oh solo bwino na yoko na ndako te biloko ni yango koti na ndako wana mobali nanga ya mobali mwana nanga liboso akoti ayoki solo yango bana bazoka solo nga ah feza la solo ya mbisi oyo na tie na cuisine mama Irène na telemi pona ke na cuisine na kende kokanga bambisi na bongisa mama na kuti bankusu na kati ya cuisine ba mourir na ba mourir c'est partager like vidéo s'abonner na Irène Masiendo ki TV ya Bea Zakari bo partager ka masolo le ki na bino moski toko pétail mami la plus belle mama Lili Mwimba masolo tozo beta ezali ba histoire vraie to banga Nzambe mokile tondi vraiment na makambo ebele ya Bea Zakari to domba moski kitoko pétail mami la plus belle ya tsaka lisolo na pause batu ba pemi au continuer solo boyoki ya Bea Zakari mama Lili Mwimba pesa pa postcard bambote ebele alobi mama Irène Masiendo ki bakambo bimili biso na kati ya ndako bakusu na cuisine bi papa bakusu euti wapi bakusu zo bima na mbisi papa oh mbisi yango pole yango zo pesa so bakusu ebele ba oh papa na zwi mbisi epa moko na ngeza ki na bakusu te na tambo na bakusu ya diku ebele bo soki ata bazalaki tango nazo pona ba mbisi kuna na bande ko simba ngo mama po akangela nga ya 120 nenge ko mona ka même bakusu ngo papa bibwaka mbisi mama ingana bitena ko bwaka te papa vike na sombi ngo 120 ona ko futa mbongo na pesi mbongo te malamu na kango photo to na filmer na bengai mama ingana zwi ta téléphone
na filme mbisi nde bakusu bazotambola na kani quelques photos na tindeli ndeko na mwasi na se yaya bambisi eza ya kopola makasi soit nazongisa yango na ya kotika bien na bwaka po kofuta 120 euro boye na mbisi au niveau eza ya kopona solo na comprendre te na tambolaki na sola boye na nzela mama ira ntango na tindi bafoto esika makambo ebanda mwana mwasi wana amona bafoto na bavideo arépondanga te 3 jours nakomi kobenga ye azoyamba te mama ira aye kosalela voice abe etalinga te nga fona zwa kaka mbongo mama irani na binga na kopesa mbongo te vike bambisi epola boye mama irani mwana mwasi wana atomboka mama irani tokoma na rando tokomi koswana fona pese kaka 120 euro ma chérie tala bambisi yango oyo na mbalango na bimisi yango libanda na bwaka to na sanbisi ezokende 4 jours bakusu papa lobi tiango na mutuka toke toke kozongisa mama irani tokoma tobenge tozoya kozongisa bambisi tokoma na sela mama irani tosona mwana mwasi alingi kofongola te tosone pe voisine na ye po tokomprene kaza na ndako lokwa asiki asoki yamba biso te voisine na ye ekolo afongoli totikeli ekoli to likoli oyo ya ndeko soki abi o maintenant otika omona ye tout à l'heure abi tosona fongo te so oza pressé tozokende prière yango totiki voisine wana mpe azwi mbisi mama voisine yango mpe atanga azwi mbisi akende kobeta mpe se mbisi alobi na voisine akozwa mbisi te abwaka mbisi wana mama Irene nga na vanda na yebi te kaloba na voisine bongo naye kobenga bi mama totikelaki yo mbisi abi nayebisi voisine nanga abwaka ngo na kozwa mbisi wana te yo fo pesanga kaka mbongo mama Irene mwana mwasi wana salinga ba problème moko na Belgique mama Irene ebandi kotakenga tina bandoto partager lisolo mokili eza mabe partager lisolo Jésus Christ revient bientôt mama Irene bandoto ekominga ya mabe kaka bandoto ba cimetière mama bakombe banabi papa napesa mwa mwasi papa bi opese mbongo pona ni mama yo zongisi bambisi na ye alobi bien que voisine apese bambisi abi na voisine akosimba ngo te abwaka siko yayo ni na kati okende kozongisa mbisi na ye elali te olie te obengaki le même jour au film opesi ba papier après quelques heures soki 3 heures soki 4 heures du temps olakisi bambisi ne ndenge polaki koma biloko ekoza sole pola bongo okende kosomba abi papa tina osomba ngo nazomona kopona te namonaki mpe bakusu te bana nzambe bolanda lisolo na bokebi ndeko ya mwasi mère na pesa mbongo mwa mwasi wana te na lota bandoto na kota ba prière ya minene na eko yoka mama Irani partager batu basombaki bambisi wana batu bazwa ba maladie bazeme longwa nzoka mobali nakendaki kongo koluka poste ya musala mama Irani makambo bimé belé mobala uti ko sala AVC mobala mama na tekaki bambisi paralysa kabwani nzoto mama Irani akendaki kishasa koluka poste na musala akenda kuna simba ba pesa ba condition ba sacrifice nde biso bato ayebi na poto tala kindoki lelo équiperation sous famille te mama Irani la musaba na nzambe toza na vie de prière biso nzamba protéger biso soki yesu tembe ero tokufa na bana na mobali mama ba témoignage bimé belé batu bakobenga yo oyanga na suki awa papa na kendaki Congo akende ko luka poste na musala akota ba vie ya mabe azwa ba kisi bambisi asombaki basangisi kindoki maele na mwasi ne bango po babonga ba sacrifice ba pesa batapoto bandeko nanga bokeba mibali mingi bozomona bango na basi bolingo bango balinga na kamingi pona nini bisote yanda kolala kate biloki soka kuna oyebite mibali mingi bakenda na ba monde wana ba elobi nango papa na biso JF Ifonge bakotisa basi na bango nzamba pambola JF Ifonge makamso lo bakatatangani ezalaka na sens basi mingi bakota na misala mabe ya mibali na bango ba initia basi na bango na banzela ya mabe basi bakoma ko protéger mibali na bango po babonga mobala kende ko simba biloko ba pesi ba condition akotisi mwasi na business yonde fote kaka boto luka ba am po bisoto bonga mama Irani nga ami nange sutaki na kombona yesu bakukaki ngai te mais basali makambo na Belgique yango partager liso na bana nzambe tokeba na kosomba biloko kolezo out Afrique ba mafuta kopakola ba biloko komela mele pesa mibali makasi mibali mingi bazomela biloko wana ezokotla bango ekobo na ndako mobala so ba kisi ya bokoko po mele uta kongo koma makasa banda kotelema ememela ekobo lelo libala ekabwana to banga nzambe Jésus Christ revient partager lisolo s'abonner na Irani Masiando ki biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te soki mwana mutazongi Jésus Christ de Nazareth azongi na elobité apesi biso tana se na tango tokobeta susu masolo tokutani mbala sima bisous bye bye na molongo ya bato bazongolu na nzambe na kokyo wanga na te naza na kati ya mbalo yo toza na Autriche Vienne votre frère Ari Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024
na Vienne, na Palais Wertem. Bino oui donc le 26 octobre, bandeko nyonso ya Autriche biska bozali na ma province, rendez-vous ezali ya louange, adoration, célébration. Comment que rendez-vous ote zwa ticket na déjà avant, ma place est très limitée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche, 26 octobre, bientôt. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant kozole biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi musama o nazika, o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère loboko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pona libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango.